Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de Moussa Kolishako Télévision. Moi, votre humble servante, je suis là encore une fois de plus pour vous parler de belle vie qu'on dit la patronne, la fille qui dérange, hein, la fille qui bouge. En tout cas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Moussa Kolishako Télévision, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à celle qu'on appelle Maman Gili Chako, hein, une dame pas comme les autres. Un grand merci à notre pasteur Michel Chako à partir du Canada. Voilà, la grande famille, je vous ai amené belle vie qu'on dit la patronne. Naseki pona na kanda te balobi kaka nenge Serenis Manyanga aemba bakobongola maloba yebisa bango bakobongola maloba baloba trop na vie ya belle vue bakobongola maloba. La famille Epaka balobi Epaka tour de Babel. Balabi Epaka et Koti na l'autre camp. Quand je dis l'autre camp, j'espère que Binomoko bozo comprendre de quoi je vais dire. Mais avant na kende kuna, awa vidéo obozo mona eza vidéo ya deuxième édition ya Mama Liputa ya ndeko na biso Karine Pala o eza en direct ya Belgique, hein? En direct ya Belgique, c'est-à-dire na Bruxelles. Na linga l'air Jonathan de Mbalobango Bruxelles. Bango nyo surtout nda balobango bango surtout ba Kenza ba vie dark donc non ba vie dark ça comme des personnes hein vie queen na dark donc ba sangisa vie dark bango bana Bruxelles. Voilà la famille Awaza belle vue azalaki invité spécial na deuxième édition ya ndeko na biso Karine Pala. Donc elle a essayé de respecter son engagement ou son invitation envers sa sœur, collègue naïe, le capi, c'est-à-dire le capi, Karine Mpala. Moi si moïno, moi so atika savon na défaut, moi si oye na mbiba yokana kakutu te baleka na tanzela mon côté. Voilà. Awa vidéo oeza yango wana mais na yekolobe pinza mingi bakobongola maloba yebisa voisin bakobongola baloba trop na vie ya belle vue bafingi bella lelo otomoni epake koti na moka madiza 4 kilos boboma. Bakomi kopota na bango les injures, les insultes. Tant maman la biso la poutine de l'écriture à l'école kalobi focus travail shalom et comme qui slogan neti ya ko dénigrer neti ya ko luka ko minimiser parole puissante. C'est une parole hein. Ah bah comment qui neti bazo dénigrer maloba ya mama belle vie qu'on dit la patronne mais lelo bango pe baye na focus travail pas d'insultes. Écoute la famille écoute pendant donc ton non le écoute ma finge les cani en cascade moi na tila bino ma finga nezate po a na Moussa Kolishako télévision biloko ana penza ele kate mais ngamo ko lena yo ko na mutu nga mutu zo saka dik mutu zo petenga na lobi Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? What's going on? Na lo bango en anglais. What's going on in this team? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Toyoki onga kutu bafinga nga makole baluka ebongo yo munoko ngusu munoko ngando elongi boye. Est-ce qu'on peut insulter ndeko na obongo? Bila musakana na ofinga même si le koka ma finga te. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. La beauté d'une personne, muto mona lem sozo finga muto nkutu, tong soso ba chebino mi balata mutanga zelong mabe o pusa na tapembenite. Meto yoki kuna ezo yinda seko yinda na baki na koloba ta. Na yaka na pesa no moi flash. Tellement a na Moussa Kolishako télévision, to la rabino ba élément oeza ya source, OK? To yaka na ko inventé te. Soki Moussa Kolishako télévision ezalaki lokola ba chaîne mususu na lingana zola bino ba partie ba mafinga wana na chela bino mais tellement que
Mosakoli Shako TV biloko wana elekaka kutu témoin na tshela biso ngenzate na lobaki na meka kaka ko expliquer biso soki bozali na tembe bobeta beta bosala parcours. Faites le parcours na kati ya YouTube boko retrouver ba vidéo wana ya mafinga balobi mama leki na mama kulutu epake koti na mboka batata mwasi bakomi kobundana batata mwasi na batata kulutu bakomi kobundana bango na bango ba mama leki na ba mama kulutu bakomi kobundana bango na bango ba yaya na baleki bakomi kobundana bango na bango ya nzambe basimbaka te. Bible lobi gardez silence, moi je combattrai pour vous. Maloba Bible na linga Bible. J'aime beaucoup la Bible parce que Bible est un verset moté na Bible o ezakre et kosa. Verset à mon côté na Bible est kosa. Tant Bible le bake borozala miki la te kasimitu. Verset wana e kokisa maka. Na tanga na Bible ndeko moko na Bible. Bartimée. Jésus le tu verras le Messie avant sa mort. Cette promesse-là, et ça l'a et Koki Samaki. Promesse on est Koki Samaki bande konangai. Belle vue à Nzambe ba onyo surtout baluka ko combattre belle vue. Ba osuka kane paka. Ba onyo so baluka ko combattre belle vue ka te mwana Nzambe nyonso tu. Soki yozo luka o komi koti sana plan Nzambe na bomo ya ndeko moko boye o ya buka kama bolongono na na se. O ya asunga ka ba orphelin na ba orpheline. O ya tsaka mwa liloba na epa ba veuve. Azu ata mwa kanaye apesa lobi mama sombata mayomela mutu ndengwa na yozo luko combattre ye. Oh là 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 là. Mais tu vas regretter toute ta vie hein. OK? Tu vas vraiment regretter, je vous jure. En tout cas, abonnez-vous massivement sur Mosakoli Shako Télévision, votre chaîne de référence, votre chaîne d'actualité, votre chaîne ya nyonso. Awa mafinga ele kakato. Awa na Mosakoli Shako Télévision mafinga ele karaté. En tout cas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, lien na biso et aussi la biso plaisir ya makasi. Ceux qui zana ba remarque ya kosa la biso laissez-nous sur le commentaire. Ceux qui ezana ba suggestion de même sur les commentaires. Ceux qui zana ba conseil, boutique la biso yango na ba commentaire et kosa la bienvenue poto lukako améliorer lisusu musala pona ko yela kabino ba nouvelle oyo bozali kozela na kati ya Mosakoli Shako Télévision. Frère, film nabiso déjà discrédit. Lelo déjà le 8 avril. Ezobanda. Discrédit. Eh, belle vie. Quel genre d'inspiration. Qui t'inspire? Qui est derrière toi, belle vie, qu'on dit la patronat, la poutine de l'écriture? Oh là 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 là. Bazala pe maele boete. Oh, belle vioyo. Moutou Elenda. Moi, je sentir douceur à ta téléméliné. Soka télémi la famille, je vous jure. Hein. Sobo omoni bela boy. Donc, tant que tu as besoin sentir douceur, oso sentir tendresse, oso sentir. Ah, my God. Non, le baka mingite. Abonnez-vous massivement sur Mosakoli Shako Télévision. Aimez, commentez, partagez les biso liens ou en tout cas et aussi à biso plaisir ya makasi. Mais batu nyonso o ba fingaka boye bake le tour de Babel et kozongela bino moko boko pota na bino la bino ka ndenge nzembo moko yemba lokola Mardoché boko na ba propre piège na bino lokola Mardoché. Tala tendresse à moi si tala nenga telemi tala ye yoka ye kuna mama moi ça moinda boy bazui wapi basali penza oye kaka dio de noiro ba noiro oye kaka ba noiro teke o mwindu moko boy loko alikala oye ça mwindu moko éclaircissant te. Merci beaucoup la famille. Je crois que vous avez qui sont nombreux. Il y a Rolanda Bisso na Mosakoli Shako Télévision.
En tout cas, chaîne Nabino Yango, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, laissez-nous ce commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire pour vous? Un grand merci, naba nouveau abonné, naba nouvel abonné. Nzambalo la apambo bino biskanyo so jomi bino en tout cas. Toko braté, toko ratarate toujours ko la bino ba nouvelle o bozelaka na kati ya Monsakoli Chako télévision. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ce qui est sazongité ngala bino tokutani lisusu na mikolo oyo mi zalikoya. Bisous kona.